Tobengi bino lelo biso armée des bâtisseurs tisseredistes, association na kati ya UDPS, pour au salle un peu la mise au point sur la situation politique dans la République démocratique du Congo. Donc il y a liboso to lobela et la situation où ils ont passé dans Obabengi colline inspirée, c'est-à-dire Inikine ou campus de Kinshasa. Situation oyo suite na hausse ya prix ya ba frais académiques et dégénéré tina Obabengi suspension des activités. Réaction en tant que gardien du temple de la démocratie, simple citoyen congolais qui comprend bien ou comprendra bien droit naïe. À l'époque à Kabila, Minerval ou frais académiques et Alaki Nao Babengi dans de 200. Et maintenant, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et universitaire, M. Thomas Louaka, Aeko Salake et Komanao Babengi le double. Nato ya 17. Et les étudiants vont montrer pourquoi doubler Minerval Babi va manifester. Les étudiants ont tort, to baza na raison. Ngana goloba baza na raison. Parce que tout le monde a un haut, na babengi na ba université. Tout le monde a une université, net ya Cocody, ba université ya Bangui, batou ba manifestation. Les étudiants, là ba annoncé manifestation, ya marche pacifique. En air, service de renseignement, il y a là qui est informé. VPM chargé de l'intérieur a qui informé, la police bazala qui informé, hôtel de ville bazala qui informé, parce que le service wande et contrôle la Babengi sécurité en beau. Mais à la grande surprise de tout le monde, la police olia qui négocie la rôle nango. Il y a encadrer manifestation. La police est que n'aide que ça là au Babengi, qu'on réprimer manifestation, qu'on benga la batou na gaz, et qu'on mette à la balle réelle. Et pour ça, il y a Babengi résistance à étudiants, il y a eu mort d'hommes. Beaucoup de blessés, viol. Nous condamnons l'attitude à la police. Mais la situation, ça a été récupéré par Batou. Oh, on a un objectif. Il y a trouble côté pour investisseur Bayati. Là, je vois M. Mouzik. À ça, une déclaration que nous allons tout faire. Nous allons tout faire pour que l'investisseur Bayati. Mais les étudiants là-bas, ils ont une intention
ya créer soulèvement soki marche alaki encadré balingai babima ntina objectif na bango bazongi ça crée les dégâts. Et le ministre Thomas Louaka bake bakoti réunion na bango so ya conseil de sécurité soki ya nini bazwi décision ya kosuspendre basuki kaka na kosuspendre mpe bapesi baétudiant 48 heures babima na site universitaire babosani ke na kati ya baétudiant wana eza na bamisusu bapapa na bango bateka bafufu na bantaba mpo baya kotanga na kini babosani ke na kati ya baétudiant wana eza na bamisusu bapapa na bango bakota bakivu bateka bangombe mpo baya kotanga na kini bapesi bango 48 heures soki mpo baétudiant bakoma bafaser toyebi pete. J'avais fait une déclaration il y a qu'au condamner en gros. Mais le président de la République étant un socialiste, tellement qu'il y a des gens qui mbongo na bango bake kopesa bakuluna ya bakota mbanzalemba na cadre ke babuka babanki basala désordre epesi ke président aye koloba pour des raisons il y a sécurité et d'assainissement, c'est-à-dire kobimisa infiltré nyonso suspension ezali mais eza de courte durée. Donc batutu ba Hollanda tosali fermeture te ndenge kengo asalaki eza tout simplement il y a eu d'autres batu atangaka te mais akenda kolala na bahomme baosala contrôle physique azolala na homme mpo ayebi ke site universitaire eza inviolable abima mpe libanda aye kosala baassassinat azongi alala. Donc il y a des gens qui font ça alalaka ne vraiment na site universitaire mpo ayebi ke kuna soda akotaka te yango nde babi c'est pour nettoyer. Toboyaki suspension Thomas Louaka mais tolobi tout simplement ndenge mokonzi ya mboka alobi mpe akokutana na baétudiant lelo ndenge mokonzi ya mboka alobi tosengi na baétudiant oyo baza bauta barégion baprovince libanais kutu auta liban sénégalais auta sénégal mais ayawa azalaka na ndeko oyo bauta baprovince en attendant mesure wana bakende nanu kosenga oyo babengi séjour à mukuse epa bandeko na bango babiloko Thomas Louaka azosala makambo ya baétudiant donc eza babiloko moko boye ezolakisa ke baministre nyonso ya FCC baye na mission ya kosala oyo babengi kotiela président de la République pot de banane a échoué. Baministre ya FCC avant bakota conseil des ministres basala nanu conseil na bango ya ba FCC bakota na ba réunion na bango pona oyeba ndeni yo ko bloquer na ministère longa na ko bloquer boye. Thomas Louaka sa ba déclaration oyo eboti makambo. Qu'on ne vienne pas nous accuser que Tokangi Université. Ce qui s'est passé à niveau ya campus, na UPEN, ce qui s'est passé à niveau ya campus, excusez, vous me dérangez, Kiss. Et ça tout simplement, oh bah lobby mauvaise foi, il y a badin frater, il y a université. Mais à niveau il y a UPEN, recteur, avant dit ça, bah professeur, à Sololi na bango sur ma foi académique.
Avant d'ici, les étudiants a expliqué comment Oyo va faire comment. Na niveau ya unikin bandi ba recteur bazana ba comité na bango. Oyo ba fort comité. Oyo bango ba itisaka ba étudiants. L'université est devenue politisée. Ba professeur oyo ya tendance la muka. Bazana tendance ya kokotsa politique na bango ya makanisa soulèvement tina kati ya université. Et créer un climat d'insécurité. Batu bazolinga bakwesa babengi pouvoir ya Fati. Mais pouvoir ya Fati babosani eza pouvoir ya peuple. Peuple bakwesage jamais. Baeko banda na aventure. Ya muto akota kaso akima abuki kaso alinga kima bakanga ye. Babimisien na mawa un certain monsieur né Mwandansemi. Toujours pour nous créer insécurité. Nde Mwandansemi aza lokola mutumo na o babengi na mutumo azala na République du Congo Brazza comme on est Pasteur Ntoumi. Pasteur Ntoumi ana abandai kozwa bato ya maboma a traité bango ayaki kosalo babengi brigade ninja na cadre botola bukonza bomisa ba jeune ya Sud ya ba côté ya ba Dolizi na Pente Noire bomisa bango pour rien. Mwandansemi alali soka salaki ba cauchemar alamuki na tongo alobi nzambe ayebisi ye akomi président de la République a s'autoproclamé. Mais regarde comment cet homme azolakisaki aza ba problème à Moutou. Azo se déclaré qu'aza président de la République fédérale du Congo. Mais azo senga ba président Félix aya kopesa ye drapeau ba armoirie ya République démocratique du Congo. Oza président ya République fédérale du Congo oyo ezalaka te. Nous avons fait ba armoirie la République démocratique du Congo. Ce qui démontre que c'est un fou, c'est quelqu'un qui rêve. Si vous avez une image à Mwandansemi, moi sinon avant d'aller pemben, si vous avez la titine comme si Alinga Makambo alati, amema kende na makasi. Mais Mwandansemi, on ne doit pas laisser ces histoires. On ne doit pas laisser ces histoires. Pourquoi? La personne du président de la République est sacrée, selon la constitution congolaise. Fati azaneti nzambe awa na Congo. Nzambe alinga banzambe abike kote. Nzambe kutu alola alinga banzambe abike kote. Ces histoires de président élu, aujourd'hui président autoprogrammé, les aneti bolingi nzamba zone dima vivre na bao babengi banzamba bikeko. La place de Mwandansemi pour ngai na omona pour azala l'aise avant de calme ezaka na kaso. Place ya batuneti ba fayulu pour azala édiqué ezaka na kaso. Tremblement de terre récent à mater. J'interpelle le président, cause à la démocrate, et l'obité aux Anahobabeni, excès de douceur. Mon président Fati, que j'aime beaucoup, douceur na boboto et le qui. Douceur na boboto et le qui, nous devons appliquer la loi maintenant. Parce que Tokoya avant d'appel, Toripe, Moutouma Abimi, Mbouamo Abimi, Soalobi, Yépe candidat, Yépe président de la République.
oyo bafayulu baosala bamwandasei baosala soki batie bango na kaso tremblement de ekosalama te. Eza un rapport na situation wana. Situation on a dénoncé tant que Kinois, eza tout simplement on veut créer la tension pour déstabiliser le pouvoir. Na niveau Katanga, aventurier moya bakata Katanga, batombola ki drapeau na bango, na ba rêve ya sécession Katangezo Tchombe échoua. C'est toujours pour déstabiliser le pouvoir. Au niveau de l'Équateur, tous ont dénoncé déjà. Oh, balobi que Etoko, phénomène Etoko. Et l'Ignozong. J'interpelle les ministres, les VPM, les vice-premiers ministres de l'Intérieur. Tu es de mon parti, Papa Gilbert Kankonde. Mais façon dont c'est la Moussala. Au salango vraiment bien té. Vérité à Bokabwanité. Ministre intérieur Azali Loko là on va bengi Superman. Aza Superman donc soka yoki likambuguna apumbwe mbalamoko. Oza trop administratif. J'interpelle les VPM chargés de l'intérieur. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Makambwezo les Kalamboko. Ils ont 5 abisso à Congolais total. Ils ont 5 ans. Le régime Kabila avait déjà planifié des histoires. Au Babengi, il y a mafia. Dans le ministère, il y a défense. Soda Moaero Lukanga Lobby, depuis 2016, prime il y a 1 million et quelques. Salaire n'est pas 100. Mais prime il y a 1 million et quelques. Depuis 2016, et puis Magana Bank Moro a Zoangote Tilelo. Il y a une fiche. Il y a banque Wana. Ce sont des histoires. Oyezo salama na mboko. Bisoto Tikango. C'est pour cela dans quelques jours, l'armée de Baptiste Tshisekedi va lancer ce qu'on appelle caravane anticorruption. Caravane anticorruption et Kobanda na cité de l'OIA. Voilà ma cambo université ya iniki de bandi. Ba conseiller ba la qui a même présence à un voyage. Ba tete. Mais so ba ki mutu mo ya ovanda kuna na Pullman Hotel. Ayena ba projet wa ba ke goyebise. Oye liesa punda memayo. Liesa punda memayo. C'est ce que quelques conseillers du président Bazo Sall. To vérifier pe bauta diaspora. To éviter so bauta ba Venezuela e. To éviter. To za ba combattant diaspora. Ba combattant diaspora biso to yebi bango. O ba ndeko ko tindela biso ba mbongo to tumba ba pine, to so ba essence. Ba o to mono to yebi na biso bango. Le président il faut renouveler le cabinet dans Ewan. Talaba Mambo Basso de Mouton. Dirait Eleki. Bon, lancer prochainement avec sans étude de faisabilité. Si tu as lobby, on m'a camboulé au lobate, aux opé sa fenêtre, on a tout va critiquer. Tous a banquité bon. Bon maté. Ce qui régime n'a pas échoué. Ton bon régime est échoué. Président vraiment. Tous les 5 vraiment président.
toyebi ke oyokaka base na yo caravane oyo tokolanse anticorruption ekobanda na président de la république mpo mafia eza nano na kati ya eza bato ebele baza na kati wana oyo bazosunga président te après tokita na yo na primature après tokende na yo na ministère ya portefeuille appel eza lancé na bacombattant tout mais le problème nazolinga na bakisi eza nini biloko tu bomona o ya bamwana nsemi bauniversité babiloko eza badinosaure bato ya kabila oyo bakanisaki ke carrière na bango eza être ministre. Il y a des gens na mutu bakokaka kolongwa na gouvernement te bato neti babosab bato wana nyonso basadaki ya bato wana balinga kolongwa te bango carrière na bango ifaye bazalaka ministre bango nde bazomonte babiloko wana na ide ke biso to échoué peuple telema partout yo oza so omoni ka moko boye obenga na nimero nango na opesa na suka bazolinga to échoué ka neti ya Kini Bopeto bayembi banzembo ya Kini Bopeto eloko nini oyo ya Kini Bopeto ndenge eza wana eloko nini bosalaka kaka Bopeto yango na oyo babengi samedi bafulu ese multiplié Kini Bopeto ekomi oyo babengi donc ya samedi kaka donc Kini Bopeto ya slogan mais bobimisi ebela mbongo un gouverneur oyo alaka avandaka mwe na Kinshasa mingi na poto Kini Bopeto nous sommes là pour dire la vérité à lire makambo ezokende na inane oyo ya gouvernement eza bien te président soki UDPS échoué Fati tosalaka te kaka Fati béton te il faut président aime bato bayebisaki vérité soki UDPS échoué ekozala na mutu ya Fati yanga te biso tobundaka déjà toloba nie jamais eu de mauvais trucs et de mauvais chefs tozo informé bato tu baolanda biso ke mokonzi ya mboka Fati oyo nga nazobenga volonté le 19 janvier oyo azokita na Londres tosengi voa mobilisation ezala lokola ekoya mwana nzambe banani baoyamba ye Fati azokita na Londres le 19 oyo bolakisa ke aza vraiment mokonzi bolakisa ke ye aza vraiment mokonzi ya peuple et à part ça na cadre ba initiative ya armée des bâtisseurs tiseredistes ABT association na kati ya UDPS tozwi likanisi que na fin du mois c'est-à-dire le 30 janvier tokosala oyo babengi matinée d'échange de vœux avec des orphelins tobenga baorphelin tovanda na bango tosolola na baorphelin ekozala matinée moko boye oyo tokosala mwa concours moko boye quel est le nom du président les deux capitales les plus rapprochées du monde c'est quoi
eza matinée bazomela mwa baji na yango tozosenga na batutu ya bonne volonté oyo balingaka basala baœuvre kosunga baorphelin bakoka kocontacte biso. Matinée d'échange avec les orphelins eza na cadre ya kokonsole bango bayeba ke minute oyo baza na oyo babengi papa kombo na ye Fati. Matinée d'échange avec les orphelins et ko permettre topesa bango espoir. Donc message nanga on a nango lelo numéro nanga contact eza plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 0 84 65 55. J'attends vos questions. Boni ke aye ala ka soutenir la diaspora tolo baba nommé pour ba soutenir que souci. Ba nomanga te so ba nommé mutu ba signer ka ordonnance et bi mana o ba bengi journal officiel. Oko kende kuna journal officiel o ka kombo la ngati. Donc wana za fausse information. Mais en rapport na mambu que to o mona ngana caméra nazolo ba non caméra personne à caméra zaka ya za cabinet mon bate. J'ai dit il y a certains conseillers que je compte na mikolo ko ya na dévoiler ba kombo na bango o ben investisseur ba oya bango ba senga bango ke yesa punda memai na ko dévoiler ba kombo na bango. On doit comprendre. Ça ne voit pas que ezaka caméra to kutana na e na cadre à contact parce qu'il y avait des désordres à niveau à loi là-bas. Batumbi affiche à président, Batumbi affiche à sénateur à vie. Et je profite de l'occasion local otangi kombo na e na lobela mbamo likambu oyo bangi ba komisa ya ba 30 ngombe 30 vaches. Congo va te vendre boye affaire d'état actualité comme 30 ngombe. J'ai entendu des gens passer comme ils sont au problème. Il y a parti de biso sur des fesses, les cabarons de l'ango bazo pinga. Est-ce que possible tozana bato INC il y a caméra na cash. Pour à travers cash ndeto koma buku. Possible mona jour nini bato FCC entre bango ba pinga. Baza ba parti de l'air. Bato misusu po balanda bango bazo le capé bazo finga président caméra ba finga eko mais mutu ayi des pes mais toza na cash soki lelo INC lobe longwe toza déséquilibré tosala oyo babengi réel politique rationnel. Na luki information bayebisi na caméra na bangomba na bango kota Kivu aza na bangombe ebele bavache ebele ajuge bon akende opesa yango na mariage ya James babengaki ye na maloba na ye omona Congo bakongolais baza nde bato mo boye nayebi te caméra lobby boy. Que le président coûte à regretter quelle invitation. Ça, c'était tout simplement pour Alouka, à ce qui ça l'ambiance. Ça devient tout un problème. Au lieu de comment on peut développer le Congo, tous autres débat na bis. Pe makambo ya Rwanda na baloba kana. Ngana koma koyo kango soni.
ok vraiment bovandi na français moto na japonais obandi oloba Rwanda ederangeaka Congo batali Congo munene batali Rwanda muke est-ce que boyoka soni te kotanga akombo ya Rwanda eza soni makasi on doit minimiser makambo ya Rwanda wana on doit tosenga te tozala pembeni na bango on doit minimiser makambo ya Rwanda wana commencer à attaquer le directeur de cabinet comme il y a un groupe de politiciens batie machine politique pour attaquer ceux qui camèrent à se détacher na cash. Est-ce que besoin de conséquences ni pour fonctionner? Vous êtes en train de travailler contre le président de la République sans le savoir. Vous avez un point où on a mise au point. Journaliste? Non. Audio